Voilà, bande konangai, tozali awa na parc du cinquantenaire, na kati à Bruxelles, na préféré koya ko teleme la place oyo pona opé Sabino, ndenge bozala ki kozela pona oyo etali projet oyo tozanango, projet oyo ezo senga contribution ya mutu nyonso tout, ce n'est pas que montant wana eza mutu moko nde mutu akopesa yango. Ndambu tokoki ko atteindre objectif wana parce que tala ebele ya bande ndenge bozana diaspora. Soki na kimeli pa na bino c'est parce que na Congo nazwi batu te bakoki kosunganga pona projet oyo. Yango na yaki kosenga concours ya diaspora pona oyo etali projet oyo tozanango. Yango lelo tozana na lingina pesa bino PayPal oyo bokoki ko verser ozana mwa muke oyo zanango oyo verser na kati ya PayPal wana okomi les amis d'Eliezer okangissimo wana mobimba. Les amis d'Eliezer en minuscule, les amis d'Eliezer @gmail.com. Donc mbalamoko et au converser moi muke o kozala nango pour que total ndenge nini tokoki ko fongola la chaîne de télévision parce que je me demande ezande armes o ngana salilaka jamais kotinda mutu o kotinda militaire na front sans que opesa ye munduki. Certainement mutu akolo banaye que kozala député tout ça mais mutu na mutu azana vocation na ye kozala député ngana ko considérer que c'est un détachement. Mais place nangai ezali place oyo. Ceux qui boko sunganga na ye ko senga bino pona boko ka ko accompagner ngai na projet oyo. Je sais que nangonga o na yaki na poto eza mukuse. Mais ceux qui kozwa fin du mois, ceux qui kozwa mokolonine, to kozela kaka en attendant que toko kisa montango pour que to sala musala. Ndenge bazali ko komela bino pour que boko ka kosunga bisika nyonso bozali et ko sala mwa malamu soki ezana mutu ayebi kokota place angote akoti ko benga biso comme ça to orienter nini akosala ezambongo akopesa na maboko ya mutu te ezambe mbongo soki ndenge nini te parce que ezambongo ya projet yango na ko senga bino bandeko oyangai soki bokoti ko accompagner biso na projet oyo ya ko fongola chaîne de télévision parce que tonyokwa mingi basakani na biso mingi même et pas batu mutu atikala jamais koluka parce que za papa na yo mutu aluka mbo il faut asakana na yo parce que ok koluka ko informer ba congolais na chaîne na bango yango nazo senga bino to tamboli pe mingi soki bokoki ko sunga biso pour que tokoka ko atteindre objectif ya ko informer ba congolais pas seulement sur le net parce que sur le net awa na poto bisika bozali c'est facile mais na Congo bozo quand même ndenge ba komatisa ba prix ya nini nous avons besoin d'une télévision soki bokoki ko sunga botika ko se décourager ya que même soki to pesi ba okanga te avant que bakanga même ceux qui bakangi ba kofongola to kosalela ka Congo musala. Merci beaucoup.